Biso domemanga mbulorola tonima dans l'équipe nationale et puis pas Karine Mokondi. Mais à tout dans la matanga Sam Kazadi. Nazaki menacé ba beti ngai ba idinga $80 ba botonga montre à Kuti. Yo mo la vérité ba idinga $80. Ba idinga $80 et pas ba mettre ya Fabregas. Ba duo ba dans le banc on est à soit disant ba mettre né ba ko menacé ngai ba idinga $80 ba bandinga Chombo ba botonga montre à Kuti ba botel pe pour salina bébé. Mais nanga ko la sabango qui vous avez une équipe nationale, mais tout à fait qualité. Vous avez une Karine, en plus, soi-disant, vous avez Robino, vous avez la justice. Donc, semaine prochaine, on a reporté déjà plainte. On va entamer semaine aux autres bandas. On va entamer à la janvier. Na fini été na problème na été ya mona botaki courage wana ya kokende tie papa donc c'est mon frère ata frère na ngai na problème mote na Fabregas ya mona kendaki soki na problème d'enfant na nga OK vous avez na Bibi Kapinga comment Bibi Kapinga laki ya bon affaire Bibi Kapinga tant tokei Bibi Kapinga ataki 1h15 minutes ya recevoir la Fabregas ataki ba 1h15 minutes ya recevoir la Fabregas. Na évité ce Bibi Kapinga bana ko soigner. J'espère qu'il doit soigner, on doit faire pardon banini. Na évité au balobaki. Mais ce qui est louche, ba sacrifier nga mobile fa, andimi ko sacrifier nga, ko bengana nga na lupango na eswa disant na la Karine. Te ba robeta on est avec ta kinja. Ngai ko beta comme actualité. So beta ngai kofi actualité du jour. Tina journal de l'équipe. L'équipe a misère, leader le. Yo to finga ba tu obangi te ba robeta. On va ngalo te commencer à bisogner sur tout à l'heure biso de l'équipe nationale. To tambo la fois te dit que tu as un problème à battre, tu pas un problème la mission. Mais tu dois expliquer qu'à battre tout. Dans un système surtout yo Fabrice, que ba jino dia se stocker ici au Keba. De to tambo la to ni policier ni garde corps. De to zoloko ta papier, elenga Congo. Glody dia sika. La mignonne. Hey! La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Moi je qui bokolo. Bini Sambango Cédric. J'ai na maboko na yo. Batata mama bandiku. Na landi eti basima. Na timbiri. Na timbiri basekela sekela zali kaka timbela barbi awa toza. Zomuna oyo. Izali bwana ukuma lukola mwasi simekoli. Mwe kibokolo. Yangoyo podo bazokela no awa toza kibokolo mwasi simekoli lui oyo eza ya mwana mboka omona ngo simekoli Alpha mini ekoleka collant ekoleka de soki otiango o utiliser omoni a je suis forme stop ongana kalangao poitrine place qui ndenge nini te balobi vetu makamu au sentir que au plus à nous tout makasi ndeni na a tout ça solution makambutu on va voir ça le comme le pas maki allô awatoza je veux la pommade Bocho, je veux le Supovita plus, je veux le sirop Bobaraba et voilà. Oyo pommade ya kupakola dans quelque temps pour mona nzoto na yo mobali ezongi penza ndenge nzambe akanaka ezala totuma peni voilà yo lingi français trop pour ozala na forme awa toza mutesalaka ki lokola lia ezala boye awa toza nde mutesalaka mavili nanga. Voici le produit magique, le miracle en lui-même, Awatoza Simekoli. Ndeko mama, tala lelo komala ba problème ebele, okokaka lisusu kosepelisa pe papa te. Koyoka soni te, belenga merveille ba solution, po azali na ba réponse nyonso ya mituna na yo. Merveille ba solution azali na Suisse,
mpona kopesa bino solution na baproblème nyonso. Yo totisa bino na baproblème na foyer na yo, ozali na hémorroïde, éjaculation précoce, mère mpe basolution. Mokonzi ya banzete aza wana na Suisse, obenga ye na banimero eza afishe. Mère mpe basolution batika yo toujours na matanga ya Yaouli Musheni mama na oyo to ko mama bazokende kokunda omona atu bazokende malembe ti cimetière ya Nsele. Mais namoni équipe nationale baza awa po balobaki trop bakoya matanga te bakokima bazobanga mais brusquement namoni bango awa. Cynthia Wadol. Bonjour Sam Kazadi, bonjour bafan tout. Équipe nationale, bonjour na batnya so balanda so bato balinga biso. Babito ya ba obolela, to sepela ba obo sepela. Donc Yaouli c'est un vieux, azala bien, na ba petite na enyoso. Il y a qui partait au boyo boyete, c'est un bon tonton, c'est un bon vieux donc toi ko compatir na ye quoi. Voilà, toi compatir na Yaouli. Donc tenta be moral ba na bibi baloba to ela ba e bazolela to sepela ba e bazo sepela biso lo to e mama kolela na Yaouli Musheni. Yaouli Musheni akipaka o bien donc aza parmi bato ba soutenir ka o bien. Oui, aza parmi bato ba soutenir ngai ka équipe nationale mobimba. Tala siko degré to ya te. So banani balobi. Mais balobaki boya te boso banga ba robeda bino. Non. Les gens aiment bien parler. Mais biso ozana te pona yoka makambo bato ba biso toye. Tolela, na vieux na biso, voilà. O bato ba baloba baza ba ko loba na bango za problème te ba loba so bana oya oloba. So toye na biso olela na équipe nationale tolela na vieux na biso. Mabeza. Mabeza te tolela na vieux na biso, voilà. So pe kweli ngai pe. Au moins na ba vieux na biso ba oya ba ya soutenir ngai. Yamakor oye matanga ya vina o Yaouli Musheni donc o maman na ekufi. Un mot par rapport à maman na biso akei. Véritable code d'abord à Yaouli Musheni tolama. Avec condoléances de tolati ba noir. Équipe nationale pour pouvoir d'asseoir la propriété de défendre la couleur et la presse. Vous comprenez? Par rapport à faire la biso ba courage à trop Yaouli Musheni. Ça même vous appelle ça biso maman. Maman d'abord dans la biso. Tant que vous appelle ça biso mère a peu de choses. Ouais. Yango pe, ça m'a fait ça qui fait assis. Tout les lara trop. Courage là na kuté ba Yaouli Musheni ça. Toujours des gars na yo pe na ngai. Balobaki to koya ke, mais toye ni garde d'accord ni policier ni soldat. Quand est toi betoye. Bien type ya Cynthia Wadol et Yaki Lebi. Sinon bien se peut aller. Tout ça au grand complet. Bangité ba robeta on est avec taki jaso. Ngai kobete comme actualité. So beti ngai kofi actualité du jour. C'est la journée de l'équipe. L'équipe a misère, ba leader le. Yo to finga ba jafe. Bangité ba robeta. Ba banga le côté commencer à bisonner sur tout à la biso de l'équipe nationale. Tout temps pour la fois tu dis que tu as un problème à battre, tu pas un problème là biso. Mais tu dois expliquer qu'à battre tout. Dans un système surtout yo Fabrice Keba Gino dia ce stocker biso Keba. Et tout temps pour la toi ni policier ni garde corps. Pour ba que tu rendre hommage là oui par rapport à maman, tu dis que ndenge ça la rend ça mais tu pesa ça, ça me quand ça soit. Bien na Shimaba ya malgré été ba mes condoléances la famille, non surtout quoi. Junior Dilasso les Caboyé Dilasso, Junior Dilasso, tout ça pour Junior Dilasso. Voilà. Ngana na voyage mais na waki sango ba bête kio. Pour les mezalini ba to poto ba bien trop pour la situation na yo. Voilà, Monique biso to memanga mulorola to dimanche en équipe nationale et puis pas Karine Mokonzi. Mais à tout dans la matanga Sam Kazadi. Nazaki menacé ba beti ngai ba idinga $80 ba botonga montre à Gucci. Yo moi la vérité ba idinga $80. Ba idinga $80 et pas ba mettre ya Fabrigas. Ba duo ba dans le banc on est à la soit dit ba mettre né ba ko menacé ngai ba idinga $80 ba bandinga chombo ba botonga montre à Gucci ba botel pe pour salina bébé. Mais nanga ko la sabango qui pour la équipe nationale mais tota ba qualité. Ba ebisi ngai ba beti nga pona za la hérité. Bon, la Karine, en plus, soit disant
président atanga ikomba Robino na kati ya lupango wana yango wana namoni ke non likambo efo tokende na justice donc semaine prochaine frère na bito ayebake na kosamba na ye donc na porter déjà plainte bakoentame semaine oyo tozobanda po tosamba na ye alakisanga mpe bapreuve oyo nga na finga ye soit disant tozalaka na Karine biso tofingaka ye donc alakisa bapreuve tozalaka na ye. Mais Dianso yo ozala na Karine Mokonzi ozala équipe nationale oyebi ke Karine na Fabregas esimbaka te. Comment ozwi courage okamata makolo na yo okende ti pa Fabregas oyebi ke esimbaka te. Comment okozwa courage wana okende pa Fabregas? Sam Kazadi yo ozalaka mpe na Karine tozalaka na oyo yango na ndako ya Karine mais comment otoka makolo na yo okende la zamba comment otoka makolo okende la zamba Sam donc ozala na Karine eza te baconflit na bango individuel ya biso nyonso Sam Kazadi okoyoka na misise moko te mais ndenge na basi na oboyi elakisi te ke soki ozoyoka na janvier te nga mpe mpona tozala na janvier te nakendaki pa Fabregas mpo nayebaki ke nafingi ye te nazalaka na problème na ye te yango nabotaki courage wana ya kokende ti epafa donc c'est mon frère aza frère na ngai naza na problème moko te na Fabregas yango nakendaki soki nazali na problème na fa nalinga okei te. Bozalaki na Bibi Kapinga comment Bibi Kapinga azalaki bon affaire Bibi Kapinga ntango tokei Bibi Kapinga azwaki 1h15 minutes ya koseola na Fabregas azwaki ba 1h15 minutes ya koseola na Fabregas nayebi te soki Bibi Kapinga bandaki kosoigne j'espère ke ando osoigne ando osenga fa bapardon banini nayebi te oyo balobaki mais ce qui est louche basakrifie nga mobali fa andimi kosakrifie nga kobengana nga na lupango na ye soit disant nazalaka na Karine mais atiki Bibi Kapinga. Nalolenge oyo ya mabondele Nalolenge oyo ya koki Namoma oyo Prophète de Nzambe. Ça va. Pourquoi vous pouvez pas avoir le respect des serviteurs de Dieu? Au moins, directement, tu viens ici aussi, ma Bible. C'est quoi? Tu peux pas avoir le respect des serviteurs de Dieu. Prophète Nzambe. Attention, attention. La Bible, mon prophète Élie. Merci, prophète. Sabana Yawina chola mipe mingyo Pona s'il vous plaît, c'est quelle musique? On a gagné. L'heure a sonné, le temps est arrivé où Dieu cherche le vrai adorateur, ceux qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Mama bien-aimé dans le Seigneur, Saint-Christ à Babylone et les nouveaux maxi singles de notre frère Saint-Christian Luboya bientôt sur le marché. Namoma oyo Nazana situation En tout cas, la musique de Saint-Christian Luboya m'a inspiré. Les maxi singles 5 qui à Babylone étaient une kokaba. omoni ke makambo wana eza mwa lushe ozo comprendre donc toza batamayele tozo raisonner batamayele donc mama plein Sam Kazadi. Merci beaucoup Abiri un mot. Ouais donc Sam Kazadi un mot papa on maman ya Willy Moucheni. Ouais donc Willy Moucheni vraiment maman Romani a tiki biso passe vraiment ça makasi na motema. Je pense que les alliés ils a vraiment le comment ils a mal les maman ouais surtout passe na motema. Ya wana moni de partager ensemble quoique ba journaliste mususu l'autre regretté nango ba moni to télé na musique ba osala ba complot comment ya komenoncer surtout pas na éviter ce qui va vraiment rien à dire na sali bango les mains ça personne on confondre bango to moni déjà grâce à Willy Moucheni chip à la police pour notre sécurité au a besoin bimisa biso libanda donc je pense que c'est ça tous les lara ensemble maman atiki biso yo mto finga ba tu charge yo banga ete kinoko ya awa ba ko beta yo
Ah, Sam Kazalinga, vraiment la rebelle. Oh, bah, bête, il bata aux yeux, tout ça, mais on va mettre à on va aussi. Mais oh, les pacificateurs, so moni et tantina et des bois et biggerena biraza. Oh, azum bata. Bata. Nayo nae. Nana oloba, nana obingana. Donc, mutako baki samtoade. Nakuta dina pela nga Koffi Olomide. To sololi vraiment qui doit la pela nga Koffi Olomide levé quadra et nous sommes munduki. Na tema ba salutation, na PCV carte de visite. Vraiment, la PCV quadra carte de visite. Fait na okende la résidence, fait on appelle la résidence Arena Biri. Et ça là vraiment qui doit magasi. Merci beaucoup Abiri Nico. Au son bien mon konzi, to zapena collègue nangai Franck Stemai. Yepe aye kolela na viena ye Willy Mouché Nico Damboka. Franck Stemai, un mot pour la mère na biso atiki biso. C'est passé. Passé à toi, Sam Kazadi. Yo ebife wana, ninga zala kana na yo. Donc comme on est à Willy depuis le bin à Maroc, niveau azo ko retenir balarme na été missionnaire sur le lac. De côté ka ya Willy te. O azara na biso tonga bisengo. Aliaka na biso tonga bisengo. Ninga zu passi. Photo ka bola passi wa biso nyoso quoi. Vraiment les obligations pour la biso ya ko ya ko Jésus maboko ko sa biso bien. Bona ngai eza vraiment logique au Kabola Mana ya Willy. Pour ça pour toi battre belé. Yo mo moni battre belé baza awa. Ba musu ba yebani te ba musu ba yebani mais ba yiko accompagner mutu wana. Ça prouve que ya Willy est bon. Asa bon. Et na artiste les ara moi passe. Ko ba yete. Alors un mot na batu balinga na Franck Stemai pe salutation na bango. Na pesi mbote na Glory de Suka na Tracy Mbelenga bango baza famille nanga na yo Sam Kazadi tona matanga bambote awate tozolela mama Romani mama waboko la biso ya Willy bolelo acha biso poaboe il fallait mama Romani abota ye ape manakimia wasali musana mukilio. Merci beaucoup Franck Stemai, merci beaucoup na Nagler Sexy Boy de Paris, merci beaucoup na Obabengi Tinka Moulamba un belge de moins en Belgique depuis au Congo, merci na Kali Kalonji, merci na Batoutou, nous appelons à Blachard à Mosaka, les potes paroles du chef. Bonjour Blachard. Ouais, donc tu as la mais pour maman la biso, viens Mouché ni viens nanga, donc pour ça on a viens mais maman on est la maman. Oui, retard. Mais la ligne en bourgeois, après la ligne en banakala. Mais dans la pour ça la mona vous viens mais dans la maison de la Igara, on est na biso, on vient nanga. Un mot pour la mère na biso. Oui, pour la vieille biso Willy Mouché ni. Mais pour la maman. Pour maman qui vient la tigani la kanaye. Vient la kanaye un tout. Mais maman d'aké. Et la rapide et à mettre et partager maman c'est bon quoi. Moi là toujours à ministère ma boraga, ma qui par famille des mais on a quand ministère ba mais les cas pour la vieux Willy Mouché ni Olbani ni vieux na zanene c'est le nom mon agaye. OK c'est les banarate. Alinga batutu. Kala linga mi point linga batutu. Na mona net veille go Tanzanie. Na mona net PDG Ali Maimona. OK c'est la bango na iba ngote. Na mona ma ya ra batunyos. La mona vie Mouché na ana chata misina ana ki beza kananga akana batunyos aya kandule na biso. Aya kandula bokese musuzo. La mona kaza ministère mudute. Yana linga vie trop. Alors un mois na fanatique tout ya wenge BCBG au Baolanda. Na représentant kese. Pas mutwanya we kota ranzo le kota donc na représentant kese ni. Merci Blanchard Moussa. C'est moi qui vous remercie Sam. Congo, Glody Diasiga, la mignonne.